alobi momoko yango nde zongusanga pena kacha bonzambe yo yebi ngana ngindule mani to saki ba recherche scientifique to kota ti ba magie arabe to kota pena ba pentacle ba nini to sala pena ba cérémonie o nde pena ba isala maka ya gwa musique comme ba maître tant on a pena ba bisinga ke o bato maître nga maître na no Jésus ils appellent la boutou nous continuons à pousser le coin tout ça na tuni ça tu as awati tu as awati mais comment tu tombes dans 5 places oh bato maître to ka to meyi kaka mambo de l'ondi matin vous comprenez de place qui ngana mona ki nzambaza mais na tambola na ba musique na sala bagwa na sala tout na zo l'arte mais les nègres na Jésus qui de Nazareth vit déjà c'est une démonstration c'est comme ce qui oyoki lilo bawana au saisir yango au déclarer et ça l'impact sur la vie. Par exemple, ce qui est le oyo, comme on le dit, le bawana, tant que le bawana, attention, 3 personnes. Yo kanisi que non, il y a 2 fois on ne voit rien des fois. Mais parce qu'on a la foi que Dieu est en train de travailler là-bas. C'est ça, parce que ce qui est là, on y a beaucoup. On met na bikila. Na yebi que non na makambo nzambe pe bikila ezali. Dieu nous dit que non, en tout cas, il ne faut pas toucher. À quand a dit beaucoup dans la ville aïe, beaucoup bunda. Mais vous touchez là-bas interdit. C'est-à-dire, ils ont toujours un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, ils ont interdit. Même l'église, l'église est belle, papa yebi, il a échoué les lots. Pourquoi? Parce que il a besoin de respecter. Même dans le spirituel, papa, vous avez pas sur vision. Mais l'interdiction, c'est quoi? Tu dois avoir la vision. Quand on te donne la vision, Dieu doit te dire que non, que Simba awate. Soit que Simba va citer, que Sala boite, que Simba qui cite. Moutona moutou. Azan interdiction. Et aujourd'hui, Mouta continue dans le ministère comme un ramassis. Mouta toze banamike. Na sertunga na bunga. Même si on a demandé ba jipe ba majorette, 8 ans ba majorette. Bazo bin na wana ba majorette. Denis les achela. On dit que na bunga. Passer les pardon, on va répondre au tout na ça fait d'idée. Et là c'est la ba majorette. On met pas majorette papa. Ba tout ça côté dans le monde spirituel, ba ramassi. Na se retrouver tenant na habité sur la mano landa ba jipe ba majorette na mano beta boya. Na place ba côté là. Il y a des gens aussi qui entrent dans le ministère. Kaka bon mon improvisation, ba na vision té. Ban appel té. Si quand Dieu t'appelle, il te donne la mission. Yoko saleza lokolo na bengi papa Olivier. Bolba oui. Bon si que fonga na yebisa yo. Na bengi nini. C'est ça la vision, la mission que Dieu t'a donnée. La plupart autour ni ba pasteur rebelle. Vision na les amis. Surtout que dans un restaurant, question en hôtel, combien de bateaux, nani baya et pas dans un non vision dans les amis parce que ceux qui aucun restaurant bas chinois, bas dans la spécialité na bango. Ceux qui pas bas congolais, bas asiatique mais aujourd'hui, bande qu'on a ce bateau qu'on reçu des fois, bas mais qu'on a ministère peut-être qu'il a respecté les cahiers de charges. Vous êtes na peut de vraiment le mot boy. Tous les jours en Afrique du Sud. Il a fait au Bima, pour tout le Mozambique, pour tout l'Amérique. C'est que tous les l'école. On a les mères. Bon, les années, il faut te payer ça. Mais ce que tu as dit, l'école de tous on a dit, mais tu payes ça. Vous comprenez? On me dit, ah, mais là, il n'y a trop jamais. Tu vas payer ça. Vous comprenez? Mais là, na ndenge na ebi lo banzambe na ebi ke pour pambwama il faut sacrifier na sale loko moi sina nga ebité na le bon de Dieu na ce somo wana les tout qui na tono ce qui l'église a moi ga tout ko l'église na comme boto pour boto na bino tala tete na waketa dim na fuka mbala mona zo faire pour côté na bon nzambe na beni prophète ya ga yeba pour ngana zo kenda ba bino zo 300 rand bino zo abota ba mo prophète ya prière bitala Seigneur Alexina Toulion. Il est son ami. Ce que tu as dit, il n'y a pas qu'un ami. Mais beaucoup de bons mots n'ont pas nous. Maman dit qu'il faut mon ami. Tout qui peut que tu comptes la frontière,
benga ndenge mona ami mona amende kayaka miso bina mona mo ndi matiki mona nga to mona frontière balena sem kala tenga ba mona ya mona YouTube bi mona bakanine so ngalo ko na kari za lagi na ba plan tu ba doki ba nini ezo ke ni mona tala ya tene na sundile me bo tikala kaka ngana lenda kari na landika na zo lela ngana izo lela na kaka na lituna nganzembe zo yimba tolongi bitumba na yoka nzembo ngana kata na zo lela na longwe frontière Afrique du Sud Maputo tina Maputo donc ils ont la différence de 12 000 km je crois na vente ce ko parti patrouille na so expliquer na mono ka téléphone bengi ngri na veli o to za na hôpital ya donc c'est le totiki batu na frontière ya Sénégal ya Autriche c'est que ça comme tazo benga yo na hôpital ya Chorifo to za na hôpital ya Chorifo o kumindenge ni o ya kaka o mona miraki salami toke to zime ba ngoto twandi tuko na mwana gouverneur tala yezo ndenga tinda ka mutu et papa ka akimet mwana zone la mwana gouverneur pena ya zuye abini yaka mwana gouverneur ntazuye akoto na panga ba mera baba mboa ba ya jeya bazo pena Mercedes il y a 12 000 km pour nautika mutu ndenge passer bien il faut sacrifice ndenge ba lobili kambo ya mwana vous comprenez il faut que tu sacrifies au moins il y a battu les biso tout à l'heure le preuve tangible pour tout bimi pour nzambe peut-être après ma tout le monde dit ndo ba mi ko sambla non c'est mas ba kanga ina kacho et solo donc prier pour bima tu comprends il faut te sacrifier et on te yo faire ou bien soit bango balata ou bien mutalati il faut lata yango mais aye baningi na ko utiliser yango papa oyibi ke non lelo soki na ekote ayo na mongo naza na ngote yo za na ngote au moins parce que les évangiles ba pauvre na ekote ayo yango il faut ngana za na ngo il faut toza la biso bana na nzambe toza na esprit que no baba meko bazata na 50 000 bato nyonso ba tu sais qu'il y a pas de pasteurs comme millionnaires au Congo là bato na nyonso ta ba lobi ba wale oui quand moi j'étais pasteur non quand moi j'étais pasteur moi je me rappelle wale ça ce qui a tali émission oyo avec na vient voix auti mbushimai azo na vient voix ya lukusa moi mon église était juste en face de vient voix à côté de vient voix bato aza lumbashi ba komona yango c'est-à-dire lelo so nzamba tomboli c'est exactement yé tikaye tango azoka pe ba épreuve moko boye papa musala oza na ba épreuve makasi soki nzamba pe ci opportunité ali atama mbongo tikaya lia soki kolata il y a pas de tous ces pasteurs que tu vois il y a pas un pasteur nani millionnaire ndezomuna papa kende na ba Nigeria ata ba Tibi Joshua ba Josué basala nzambe balobi yango bien ke nzambe amoko Dieu est universel amoko partout mais tu veux benga chaque peuple na coin où azali dans langue de dialecte na azana Congo déjà Congo kibuba nzamba amoko azali universel d'accord contrairement à mon monime Bible zo lobango nazana avantage peut-être que Bible na kotaka Coran na kota ndini na pour dire que nzamba est universel mais tu veux interpréter ba makambo peut-être selon région géographique tout ça pour se situer na compréhension ya mutu Bible lobi yango mon peuple périt par manque de connaissances. Tout ça, la effort ya yeba évangile en profondeur. Yango na loba yi na préférence à spirituel que religieux. Donc na loba na partenaire na religion moboti. Mais na spirituel. Donc na l'église nyoso ba bengi sangai. Pour na yebi profondeur, na yebi profondeur. Via lobi ate ya ngat. Na yo garaite. Na sambela la paix. Mais nous sommes on dit matin parce que il y a un BDK. Na bibi so benga Jésus maître. Bible zo bango no benga rabbit. Maître za moula kisit. Professeur za moula kisit. To landara. To yebi mais tout ça sur une façon peut-être nga loba o biso to on limaye et ko le ka kutu même na o azali évangéliste te yaka,
bato mena simakei asali bozoba biso to banga ezali nzoba ezali conception na croyance conception na croyance voilà donc la religion so ezali na monde on préfère mutazala spirituel que religieux parce que lo ezali religion c'est une organisation bato basali. Il y a des choses aussi pour ma troisième bénédiction. Comme autonome. Baké côté kabayeko pamama. Na opesa Élisée avec la femme de Serepta papa. Bazaki na portion ya huile na farine. Mais Élisée l'homme de Dieu. Ayeko yebisa la femme de Serepta dit que non. Lambelanga inazana nzala nalia. Pona pambola yo. Moi c'est yebisa que non nazana juste kaka wana. Nana mwana tolia tokufa. Élisée l'a fait quoi? Abi lambela nga yango. Et puis azolia, eza lokola mwana zana bébé à 2 mois, 2-3 mois. Élisée azolia, mwana azolela, azotala kande Élisée azolia. Il y a pour la bénédiction et quand on a impact ya vie à moto. C'est ça le général. Sacrifice. Mais non, il faut qu'on dise pas toi mais c'est bon il fallait passer dans le bien. Dans le cadre de Sicile. On a passé kutu maman. Ayoki la ta mwana mawa. Mais comme bénédiction, il faut impacter les bota mobimba. Il faut mwana na pièce en tout. C'est-à-dire lipamboli pour moto azwa lipamboli un serviteur kozala na mawana yote. Ça c'est un secret. Élisée, nous sommes mwana azolela, Élisée azolia. Oui, bien que bato wana so basilisi. Bazo kufa na mwana na ye. Mais on a pitié te. Sikoyo, ba Marcelo, ba Tonyoso, ba tous les serviteurs de. Il ne peut pas aider tout le monde. Ce que il faut na mongo na ye. Il faut apambola ngai. Parce que pas toi confondre. Quand tu te confies en Dieu, Dieu t'a fermé. Zamba fermé. Mais la Bible dit quand tu te confies à ces prophètes, tu réussiras. C'est-à-dire récite eza pona kosambela mingité. Eza pona ba jeunité. Zamba ko fortifier yo, akobomba yo. Mais pona lipamboli na yo. Yeba pesa kete wa pesa kete. Tokena. Ana biso loko. Omoni biso ina kisasa na zongi la kompana. Toko fana kisasa biso ko na piscine Gombe. Pour des actes to yebida futi kana keso kwa. Ozomo na bana ba bobo so bazo ya bana ba tambongo ba to fana bana ba to tanga biso mbongo. To zo pe biso pe je peux te comme ça mais boy. Voilà. Il faut rester fort honnête. Ouais. Alors moi tu fais l'effort à ça sortir. N'a pas d'exemple. Tout le monde veut bien y aller quand tu mikiri via yé via Adrien tout ça kana lakini aké mikiri via ya vali de vendre na matanga na mona adati western avia tout ça de tout ça pas de ya boya na via vendre na lati do omuni mutu ojide le ndia mutu plaisir sali c'est une lingue de yo li ba to so ngandenge ba to mona ba frère akala azona bible c'est katana chemise ya nilo pasuka li papa vili mama yo konta ngona mamba tipo na ba aluka moyen a payer forme aya na mama solo mususu mais passer dans un plateau lelo to kende bena to tuna na passer après to zonga pande ko Olivier passer yo mona kipena parce que to sala eza moi c'est na sali na ko chiter plus pas ya ndeko bamiko yo makamano mona senga bandeko nanga ba jeune na biso ya Tchangu merci mingi na marche auto organisaki na journée ya lelo na compte ya génération Nyamwisi nde na tondi bango lisusu botondi mingi merci makasi ko marche leki kitoko mingi yango wana na kosenga biso nyonso elongo Tchangu na motema toujours tozala elongo po tosala ke Tchangu na biso etongwama ezongela ba valeur nango ya kala ndenge ezalaka kala. Bon, on a sepel mingi na marche yo mingi olobeza nango te marche eleki nango pepele toza na nsima ya mama Riti toza po tosoutenir ye lokola tosoutenir ye tozala bomoko tozala ini ye patika biso te toza na posa asoutenir bana Tchangu baza na ba idée ya malamu mais moto akosoutenir bango aza te yango lokola toza na nsima ya mama Riti asoutenir biso tozala toujours elongo ebele na ye. Quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions.
kopesa bandeko oyo tozana bango na plateau na déjà bambote belé pe boye malamu kati na Gemidor TV. En tout cas, bonjour ndeko Olivier. Bonjour ndeko Gemidor TV. Comment papa? Ouais, ça va. Omoni passer Eli, ça fait longtemps. Donc toza pena na ambiance ezala vraiment tant nazo tchabo to banda la bino émission parce que ambiance il faut ezala déjà to ningana donc plateau ezala chocho quoi. Parce que Eli Nikolo Belo monanité au lekala Gemidor bunga kaka boye. Okolo bani na bata Gemidor ba otalo boye. Tozali par la grâce de Dieu, monani. Mais bi que tamoni komo na moni papa Olivier, je pense que nous les kamalamu. Les kamalamu. J'espère que les kamalamu. Merci. Tokendaka kaka koloba kati na Gemidor TV to senga ka mbongo te. Toyebisaka bino o eza important ezali nini ezali ete tangu yo che j'aime na yo tangu yo che commentaire tangu yo o s'abonner na chaîne et ça la biso 1+. Ba matériel o eza ba matériel moko eza nango périssable ndenge biso ba tutozali mais babiloko o po biso to salela ngope ndenge bolinga botinda biso to sa musala esenga pe lisungi ezala nango toyebisaka bino toujours lisungi na bino eza 1+4 na musala oyo. Nango na lombango tokokende kopesa bandeko nyonso tu o basunga biso kat na Gemidor TV bambote ebele esika nyonso bino bozwami. À l'occurrence en tout cas tokende pas Myriam Coiffure bambote ebele Myriam voilà ozakaka kat na Gemidor TV lisungi na yo ezakaka le bienvenu. Merci beaucoup. Tokepe Dani Maneka Hermione Maneka bambote ebele merveille ba solution bambote ebele place ozwami en tout cas merci beaucoup. Nango d'emblée to bande émission na kokende vraiment kotalisa o ezali bosolo moko o ezake émission alelo ezali tozolobela bandeko oyo bino moko boyebi déjà papa Bamako et puis tolobela o ezali o elekaki na Congo pona pasteur mais eloko eza motuya o ezali ke lelo tolingi to bimisa o ezake to sunga bandeko. Est-ce que papa Wemba azalaki pena na ko bebisa batuto te que seremeneya a bebisa ki batuto te papa na biso Bamako mbongo o bakuti wana eza ya solo to eza ya lokuta musala nzambe akoki kotambola ndenge nini nango bomuli bandeko basangani poto lobela yango tozakaka kolobela biso botindaka biso poto lobela mitune za yanga biyano za ya bango mbala moto koti na vif émission na biso komona ndeko Olivier makambo o ezoleka na toile tomona ki papa Bamako tomoni boye ke motune za boye vraiment makambo yo o eza na toile lelo ezo tambola partout komona bakangi mutu ana poto o toyebi poto ndenge za toyebi ndenge biso tobengami na kombo ba Congolais bazairwa toloba zairwa ndenge azalaka mutu na compte na ye aza na plus de 2 millions d'euros na ndako bakepe bazubiloko ya mbongo ebele mais mutu wana azalaki statique il était simple. Yo etalisio nini est-ce que yo penza okoki ko certifier le loko lobake mutu wana penza makamone za ya solo to ya lokuta. Bon, merci Gemidor TV. Donc mbote na balande na biso. Nelo na woloba dossier comme la justice. Donc justice nous devons trancher tout yeba pour na wolo bezali domaine à spéculation pour l'instant. Batu bazoloba ou balobi boye. Bon, il est libre puisque ils allaient incarcérés. Donc pour dire que donc il y a boire et à manger. Makamuza la justice, je crois au Geno Samba. Soit que au Samba, ndeto goyeba ezali ya solo bien lokuta. Donc ba spéculation na ba preuve te moyena loba que montant bazwa ki na mutamona ki pour justice na condamné mututé. Au moment aza condamné te donc azali libre donc azali innocent. Donc azali présumé coupable comme présumé innocent. Donc justice n'a nous faut trancher. Donc là-dessus c'est difficile to bana spéculer biso botoyebi que bon
au bazoloba pour bazali au bazoloba contre bazali pour peut-être tout la qui ça misapité moi personnellement mes opinions na ngai tout la justice a tranché. D'accord. Merci beaucoup. Narokene pas pour moi pas kotuna mutuna oyo malgré tout yep na domaine na plus musique alors mais a comment pe kati na bonzambe oyezake un grand responsable kati na bima tokutuna vraiment comment on a vraiment papa bamako oyezake toi les oloba bazo finga ye makambo belé ebimi mbongo belé mais ce qui est bizarre mbongo ngo eza na continuer à toucher na ngoti asa na ngo loko te nini te voilà ezaka ignorance oyezake que peut-être ninge koko aider bande koko sala makambo ko sa asala ngote ba aide humanitaire et se retrouver na konde ba kangie nango lelo sikoyo o batu bazoloba yo koko jijango ndeni. Bon au moni pour nga problème là tout d'abord koloba 2 millions na compte. Est-ce que 2 millions to mouvement ya continent ndenge ba calculer c'est 2 millions qui est passé les deux choses différentes. Pour me second la ndenge mbongo et tourner ndé bandi ko tabanda 2019 ba moni que 2 millions qui et sali 2 millions. Non luka pena o préciser bien oui. Parce que bande ko bazo nda biso va comprendre bango ba bande ko mingi bazo fustiger ka ke bakangi 2 millions na compte na ye mais yo bimisie loko o ezake mbongo ndenge ba bande ko sala banquette depuis 2019 mbongo bande ko tourner yango sali 2 millions. Oui pour que ça na 2 millions beta sombi salona za rolinga pato linga somba bazo côté so 2 millions za ki ça me sombeli donc et dans le mouvement ndenge salama pour bito pe ba mouvement zo salama na ba compte so ndenge kota so bala na pe ko pe ba mbongo belé ozo na pe ba na to ye ba pote mso ba na ba 1900 ba mso 1985 ba mbongo ato to tina ba wetse no so ko wetse no me tu pe otine mso 150 millions yebite mais mbila tanga chiko mbongo na ke metna compte no dia yo so sala boy a globé montant wana ki 2 millions pour andi mina ngate ke 2 millions est dans la compte donc yon limité 2 millions fixe et ça na compte c'est mouvement ya compte ça mouvement ya compte na ye yango sali ke mbongo kotaka donc depuis abanda bambongo wana kota yango sali chiffre wana ya 2 millions pour akendeke kin azana ofelina akipara batu mbongo ebimaka pour limiter mbongo ko fana ndona mbongo ekenda tuna ça c'est utaka c'est magana ba compte wana ozoma ndenge sali pour sikope na ko lobaleti makambo ya ndako o bakuta kimbongo onini et prépendez ati pour mbongo ngemo entité to yoki balobi congolais comme on les ont dit congolais comme on les oua congolais comme on songi congolais alingi mutute si tu pena bango ba tsena nzambe jalousie c'est na ebisa yo le loko obonga ka muto to fa indika to ngape akoma ka chalu nayo congolais kam tsa mota moninga yo congolais akbotu saka makambo ebele ozomona baloba na biso ke ba meko na prison akobimate mais tout le monde a libanda poto pere que ne fraction makati pena siri kama mbongo ya blanchiment ya banki bangena basimba payer azana kunati awsamba mais tant moni papier c'est mon liberté provisoire ba moni ki na dossier of balandelango donc prendre pour que o bakanite le mteza ndingo na te nali kambo elamba ngati kambo elamba donc eta po batala na pesa ba biloko mutu ko ya pesio loka vale mutu a pesio mutu pa ko somba oui po bakuti na ndako na ye po bitira bandako na biso yo tokena yoti nga azana plus de 7 pera west seigneur zo comprendre yo yebi tokena na yo ta temo toko omona makamu nini mutu ya da para kuta bi oh mais ezande ngona po yo moko deyo banda na baberne otala ba mikoto combien otala bilamba combien so ba calculer ngo sikoyo po mu ndela ya tali atu chemiza moni marque rabi marque tabo abeti yango e bisa prix nango vous comprenez ça ko beti yango presque tout sikoyo ayeko na mota 100,000 tout ça 50,000 mais ça bilamba no ba so ba ndala depuis 2000 pour ça mais so bombaka pour nous ça valeur pour nous so ba ça 2001 ti le ça d'accord merci alors kotali sake yo pena kolobana yo ezali ke komona mbongo oyo bakuti peut-être ezali ba mbongo oyo ezake mouvement ya compte et puis babilamba oyo eza ndenge tosombaka na poto osomba kala ba ko retrouver ngo et puis basali ba prix ba makambo ebele toza na pasteur ana plateau
alors ngana okena na motuna moko na bimina nous vraiment bande ko bolimbisa parce que bolinga peut-être tokenango lolenge ona okenango mais na ba ke mission le lobe mission changer tozo kenango lolenge wana te pasteur okoy ko talisa biso o ezali lelo otoloba binzambi to benga ngo binzambi église de réveil est-ce que eza reconnu awa ou bien eza reconnu te pesi balandi na biso na nombo te bandeko nyonso toza na bango na plateau na sentir déjà que nos vibrations c'est Gemidor TV. Avant de répondre à la question on a juste intervenir par rapport oui aux a biscuit na yo sans problème sur et le comment papa Olivier lobby sur la présomption d'innocence c'est-à-dire les lots où il faut comprendre tu vivras na poto c'est comme si tu vivrais na Kinshasa même à Taba va vivre na Kinshasa qui comme azoloba tu nous sois ça la émission azoloba que non nanu ba condamner yete et puis tout ça banana nzambe quand on parle nous sommes des enfants de Dieu il faut tous avoir un comportement moko adéquat un comportement moko bon ils sont différents na ba oyo ba yebinzambe te oui moi je trouve que non ceux qui le là taba coûté 50 millions de dollars c'est pas un problème c'est un serviteur de Dieu on a droit nango je pense que non toko kene na atana na 1 Corinthiens 9 ezoloba le comme c'est très important je pense qu'on a quelque chose oui. C'est vraiment important que nos bisobana yangona na lobara mingi bisoba zairens na sepelane bangole babina biso ermoko tolingaka koyoka biyoka c'est un serviteur de Dieu il a le droit papa Moutou Azala atteint 5 millions de dollars. Ça fait quoi? C'est un serviteur de Dieu. Tango Kimba Kawana, yena mwasi na ye na bana na ye. Ana ba prière, azo sala batu ba prière. C'est pas facile. Moussala Oyo, il y a des combats aussi. Alors, je suis en train de vouloir interpeller quand même Banana Nzambe. Aza, il est de notre. Dans la situation où traversée, c'est tout à fait normal. Quand quelqu'un est appelé à la grandeur, il doit passer par de telles choses. Ce qui va lobby est la présomption d'innocence, c'est-à-dire que nous va condamner Yété. Devoir Nabisoba Nanzambe, c'est quoi? C'est de prier pour lui. De prier pour lui. Et ça, c'est très important dans ce cas-là. Abi, qui jamais fait le service militaire à ses propres moyens. Et ça, c'est le service militaire. Et puis, à continuer à dire, qui c'est qui plante un vigne et n'en mange pas le fruit? Abi, qui c'est qui fait peindre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Verset Moko Oyo, heureusement na Zuyango. C'est-à-dire Moko Oyo, Azaba paysan, tout le monde a paysan à Potor. Azo beaucoup la banyamana. Il a droit à colia. Tango les kaka. A souffrir pour na bandi. Papa, toi tu penses que les Congolais ne bazalaka. Tous à la caméra, nous tous dans le plateau. Dans ce côté-là, depuis que tu as été dans l'église, tu stoppé ça avec combien d'églises? Combien tu as ça dans l'église? Pour qu'il y ait 2 millions. Des Congolais aiment exagérer. Tous est là. Pas juger mon tout. Parce que presse, c'est bien votre presse. Vous allez m'accommodez beaucoup, m'entendez chiffre.
tant que va condamner Moutouté, je suis en train de vouloir quand même interpeller. Mon verset sur la Bible, sur la montagne de Gilboa, la chute des intouchables. Là où les héros sont-ils tombés? David a eu Sabana Nanzan. Boye Bisabana, ba Philistin. Boye Bana Israël. Enfin que place Oyo ba héros. Place ma futa ekwela kiwana. Baloba makambo wana tena babana banate. Place au baïro bakoela qui ba Philistin ba yoke la monte. Papa, peu importe, ndeko, il est de notre. Na ba moment où il a traversé, biso bana na Nzambe, il faut tous aller unis et soudés pour te soutenir. Parce que ceux qui quelqu'un déjà a touché mitema batou sur le plan international, ils attendent ailleurs. Papa, Bible zolo banini. Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Tout ce qu'Anzambe a témoigné sur lui. Tout ce que l'État peut juger les Cambona. Nana mona kanenga lataka. Nabi kakankumo toloba awa nenga lataka. Mais je pense que non kumo peut-être kalataka peut-être que biloko azamu tapota kalamina. Ba biloko on a 2 millions de dollars té. Tous à la caméra réaliste. Moutazana 2 millions un Congolais. Zairens. On a 2 millions de dollars. Papa. Pour les Congolais, c'est quoi? Les problèmes de nous, les Congolais, c'est quoi? Naloba ngo mingi naloba ka pena mission na yo. Soki Congolais azala qui place oyo Christ azoloba qu'il est avantageux que je m'anaille. En fait que boza na molimo mo santo. Congolais alinga ko kanga Christ, lelo tonga to la na molimo mo santo. Parce que Congolais alinga avantage à moninga te. Algo que yo lingo kende wapi. Ozoti kabiso. Oza na avantage ya komata. Congolais so ki ka avantage, so qui ne quoi pas bon. Il souffre pour ça. Mais passer l'équipe n'a biscuit de Tikano parce que c'est important toujours bela oezali ndeko bamako mais bameko mais bisoto tunaki motuna na zongeli su motuna bisoto tunaki oezali ke kosala penza entre différences ya li l'église otozo benga binzambi est-ce que ezaka vraiment reconnu ou pas? Mais awa c'est un peu difficile pour reconnaître parce que awa l'église va reconnaître comme association. Oui. L'association mais na lingi pena sikoyo tokota pena na vifie mission l'église o ezali o biso tozo bengalo église de réveil ezali reconnu en apoto. Il faut que ça bande ko vérité ba o bazolanda biso ba comprendre que ici ndenge tozali l'église de réveil est reconnu et tant que l'association est-ce que regroupement o ezalaka keno pona ko aider. Donc une association ezaki babilo komoko établi pona ko aider bandeko pona ko sala ba œuvre caritatif o ezali ndengwana. Exactement. Voilà. Le problème c'est que ngana zolingana sola na ndenge nkoma le baki a 2 millions on les a par rapport peut-être il y a depuis transaction il y a ba compte banda boleka. Biso to vendre na poto. Mais papa ce qui est un organisme moko caritatif o bazo pesa mbongo. Et puis bandimi oyo ba mekwaza na bango bandimi wana ba congolais na bangolais na ba bikolo peut-être que moi muki depuis biso toza na poto tomi tuna awa na ça pesa $1,000 na pas d'église pour écouter 2 millions papa vous parlez na 2 millions c'est pas c'est pas 200 000 hein? Vous parlez de 2 millions de dollars. Papa, na ndenge toyebi le biso ba Congolais azala na 2 millions de dollars. Asia sala ndenge komo toloba aw. Asia sala asomba bâtiment azana ngo besoin ako sala boy. Et les Congolais ils aiment d'extrapoler. Mbongo ye moko azana ngo wana soki akotaki 40 000 soki 100 000 ba chaussures oyo ya centre pourquoi balaki sia monter papa tozela. Et puis babilo qu'on a sur ba pesier mbongo na ba don. C'est-à-dire la plupart il y a ba 180% il y a ba ndimi wana. Ce qui va payer ça qui est don. Bambon wana ya tient na compte nango. Tu accorder bango le bénéfice de doute wana. Mais papa nangai. 2 millions de dollars. C'est pas 200 000. Congolais ni. Nga to travail na ba misala awa. Moto na Nzambe ayebi. Pose wata 200 francs.
eza pasi Congolais nini ou bien Angolais nini oya ko pese 2 millions de dollars. Mais vous ce sont des choses que les gens doivent arrêter. Ba témoignage moko boye oyo eza mutu na makolote et puis nanu ba condamner mututé. Surtout za bana nzambe. Rôle na biso eza ya ko sambela pona yi. Parce que montagne wana ce que ezosala keno ekoisa héros na biso. Il est parmi les héros. Nous devons protéger pour que ba Philistins ba yokate. Parce que musala oyo papa ya nzambe eza pasi. Ce qui a pas zoli na banana yi. Tango sambela ka pona ban bandimi. Tango que taka ba prière ba sacrifice wana. Il a le droit. D'accord. Alors eloko moko étiqueté elobi ke pasteur alobi ke il faut qu'on protéger héros akoya te parce que makambo ba Philistin ba yokango te. Yo posa d'accord nango ou pas? Merci Negodeo Namutuna. Bon, on est d'accord du fait que au moni les pasteurs il y a lobby, nous en a présomption d'innocence. Bah condamné été. Et pourquoi vous condamnez biso tout condamné d'avance? Pourquoi condamné d'avance du fait que au moni yango toujours le bango mingi communauté na biso spéculation comment le roi qu'il tire. Vous moi toujours spéculer sans que tous en ba preuve vous allez juridique. Aïbaki ba mouvement comment autour le bango siko. Moi je ne pense pas que 2 millions va coûter 2 millions. Ils en a compte. Na ba chaussure na kanchote papa. Na ba chaussure na mona ki abameko. Il y a 2 millions. Moutazana 2 millions. Un Congolais noir. Mais vous arrêtez. Papa nanga. On a Tata Weston yote. Na ko préférer qu'il n'était pas un coup na zota Weston. Yala tani dans la coste. Omoni ngai ilo na zota bino bien. Omoni toke no tamboli na bamboka na ne Afrika pour fatu ya ba poto so ba 4 ba 5. Congolais za mama na jalo libela. Ngai nga Congolais. Na Congolais nga Congolais na comportement. Donc ya moni biso pe to bomana banda kupo Congolais aza mututi. Congolais bo magandi ko na yi. Tala siko ba meko bana ba bomika ba Congolais bandi nango lelo te. Donc to kono ba to pesa chura mboma po chura mboma le baka ngo avant. Mboma pe tu ça ka mo fiti et puis to ko ba non alobaka avant lobi ke bameko ba ko meme na cimetière na bato na ka bazolanda loba wana mais aloba pourquoi pas parce que moi dans Belgique ceux qui Roger ceux qui nan allez pas ya soleil moi dans soleil et ne ko n'importe quoi bameko na émission mo sur la vérité na mona ki passer ataki passer mona papa wemba wana comme ceux qui bichimiko ceux qui basimiko boy akende ko to e bandi do makabo e bandaki déjà ba plan o e bandaki déjà au salam bana ba mabe déjà ba miko déjà pour va déstabiliser Kongola ko kuto ba tuna libulier pa ya bokini mati non ngana bengi si passer eli parce que il y a les cas makambo awa à part ya nga personnellement au biso to les cas comme on a ketanga ki ba miracle belé makambe belé mais azaki déstabiliser na niveau moko impossible ti aluka ba mécanisme belé en tout cas yo moko yebi nango tozo kendeka komona alors to lo basiko nini na symbiose to sala moi symbiose moke komona makambo ya bameko komona pe oyo ndeko alobaki na Kinshasa tout ça donc bameko azana ye Marcelo haba Marcelo utanga bangote yo mona mtazo kontra bangambale bako mulimo lobi na ye parce que comme ça non papa ya bebisa banani watanga batu papa imba bebisa abebisa banani papa mwemba ndia ko fungula ba jene misu faut ba peleke na vie mutu faut ta sortir mutu faut la tabia mutu faut la cara bien mutu faut la vie c'est ça ye moko na usazana ye azonga na pauvre azonga mutapati loko atimba la bible abo ya tout traba sapato na ye elamba na lata alaxi bana na ye mo ani aza salite la tise biza ni le paswa batu wale baza pauvre baza bien mutu apambo ami faut la bien mutu apambo ami faut la bien contre mutapacité mambo ya droba ngote papa wemba asalaki muziki na vieux Gilles asali muziki ni normal à sa sortir abandiko bimisa mode na ye ba jeune bako na siko bloko tunataka na ba jeune banataka pantalon ceinture na fashion pas uta et ça bloque ba prisonnier les ba donc ba prisonnier ceinture ba tambo siko tasiko libanda bazio alobela ngote pour ni mais eza ndengona
Et donc, on a continuer à marquer Moutasombi. Donc, jamais, hier, à ce moment, tu vas te la bola, et pour naïe. Donc, à ce moment, c'est l'église naïe qui, boye la randela, bino de bote la babola, tu vas fouama. Matsolo, elle bêta faux matsolo, ya papa, ma faux matsolo, bino ça va di kembe, ça va di kembe. Non, na sali symbiose, on a comme on a que papa Bamako, Bameko, comme on a mbongo balobi même exacte, mais stabilité ou azaki nango, alobane lo côté unité. Alors tout le monde sikoyo ndeko na biso kuna azo ko s'agiter na bo donc ya zangaki papa na lobi ya yeba pesa kete wa pesa kete tokena na biso loko au moins biso ina kisasa na zongi la kompana toko fana kisasa biso ko na piscine gombe pour des actes to yebida futi kana kesu kwa mozo mona bana ba bobo so bazo ya bana batambongo ba nini to fana bana bato zanga na biso mbongo tozo ya biso pe je peux te comment mais boy voilà il faut faire l'effort honnête ouais alors moi tu fais l'effort à ça sortir n'a pas d'exemple tout le monde veut bien y aller kauti mikiri via yé via Adrien tout ça na kin ake mikiri via avant de voir na matanga na mona alati Weston avia tout ça petit sapato ya boya na mo bila vindi ngala ti do o mo mutu o kide lengi ya mutu plaisir sali mutu ko zegene lengi de yo lengi ba to so ngandengi ba to mona ba frère akala azona bible c'est katana chemise ya nilo pasuka li papa vidi mama ya konta ngona mamba tipo na ba aluka moyen a payer forme aya na mama solo mususu mais passer dans un plateau lelo to kende bena to tuna na passer après to zonga pande ko Olivier passer yo mona ki pena parce que to sala eza moi sembi na sali na ko chiter plus pas ya ndeko Bameko yo makamono mona ki parce que to mona ki papa Bameko pena simple makamebele ba kangi appelé eza justifié tout ça to zo la jugement tout ça mais comme on a que simplicité na tout ça yango et matipe mayela biso ba journaliste total que mais congolais za na mbongo ndengona congolais mais voilà a konsomba Porsche a konsomba boy ya zane ya sombi ya ngote asali boy même bisa bandimi ezate o me makabandimi ezo ka bango na bare bani na le voilà alors ni makamotolobela ngotolobela pisco pas francophone tu sais anglophone bana ba débat anglophone congolais tellement ça tous ces 2 millions c'est quoi il y a des pasteurs comme Babouchiri il y a ba pasteur lokola même Alpha Lukao c'était des millionnaires bazolo ba anglophone biso tozaka ba francophone na bité soki mulimo ba français soki ça tout ça tadi tozaka terre na ba biloko moko ya miki pasteur ngala katioti ngala kere pa walesa na kotara pala walesa mikile kota na mona lupanga walesa na ebito ko da bagado moni baka do mona ke moto na vie abondante c'est non normal et ça c'est normal ngai siko to ba siko ba meko siko to ba siko walesa webi poto walesa zano po tala walesa nan ngana kote pa walesa na kubisa yo na mona na vana ndaka to vana walesa bona kiti na kati ndako mais les deux fois bozo wale sana chibo na muku na pena avec chibo na muku na plus encore mais oui mais pour déjà azo sambela bato azo peut-être ba ni nga na to exemple nga mukuna nga zo kana nga moto za kina bino awa ke bato azo tabaziri ke bani bazo ya ba pre ba sango zalaki mboko ekote nga chalute oui Bimaindo kipenza babike non voilà pour bato azo parce que les mêmes choses tozane na plateau na ba mona pe vendredi le bato bayele bato krepe non ti na pe non ti pe ba 1500 balles ba mndele ba komi goya ba kabla ba tindo ka ba boba ni ale mboko ba grando ba awa na kongola like fa bamba muninga ni na mabe
le millionnaire bazana griffe na bango. Moi j'ai suivi l'émission bazana griffe na bango. Oyo ba chakata nani te comment na tabo été quand comment na ti. Ezana kati. Basala ango pona batumindo parce qu'il veut du matu vu. Ah donc tout le bandenge pe Marcelo a ça la griffe na donc a zappé milliard. Griffe ni ça. omoni kolata eza nango problème et Marcelo a boui kolata te mutu papa na minute omoni nga problème ya Marcelo ezali ya lobi esprit amoni bayebi te papa wemba mutu aya na esprit moko boye plateau na yango te yoro ya na makamba délivrer ta ko délivrer batu yo to ko papa mutu ta kufa na esprit moko boye non elonga na to côté fo yango wana kolata webi da comme ta kolata le lobi ke papa wemba mutu aya na esprit wana be esprit moko ya ki no papa wemba kuta forme biso za bana mboka sika papa ya koyebisa bato keno même ata ba serviteur même ton église il faut basala te basala rappel na l'état ayi pe esprit c'est-à-dire ce n'est pas une sorte ya esprit na ndenge ya ba démon ba toiseau zelango c'est-à-dire c'est le pensée c'est-à-dire cet homme a été suivi na pensée moko boye et ça te que esprit moko esprit biso tozaka démon esprit moko boye et cause la esprit ya malamu esprit un esprit moko boye ya osala ba mituka ba ni passer ya yenda mutana mbongo tsotola ta couper na lipapo adra kisa mbongo Christian mutu so mutu a payer forme et esprit mais tu connais bien tu as même pas via batombo ana mbongo wa danger ala taka couper na lipapo mutu bana ta couper ne tobuka pa to sala kometa mbongo na bomba tala nenga la taka te atana kiti bona oji de siko tutokende wapi siko koloba yemo il manque d'enseignement et puis sans couturier ya sala yango c'est-à-dire yemoko aza grand ça parce que le problème c'est que aujourd'hui ceux qui bameko ou bien soit bango balata ou bien mutalati il faut lata yango mais ayi baningi na ko utiliser yango papa oyibi ke non lelo soki na côté ayo na mongo naza na ngote yo za na ngote au mona parce que les évangile ba pauvre na côté ayo yango il faut ngana za na ngo il faut toza la biso bana na nzambe toza na esprit que nous baba meko bazata na 50,000 bato nyonso ba Congo tu sais qu'il y a pas de pasteur Congo millionnaire au Congo là bato na nyonso ta balobi ba wale oui quand moi j'étais pasteur non quand moi j'étais pasteur moi je me rappelle wale ça ce qui a tali émission oyo avec na vient voix Aouti Mbujimai azoyi na vient voix ya Lukusa moi mon église était juste en face de vient voix à côté de vient voix bato azalo mbachi ba komona yango c'est-à-dire les loso nzamba tomboli c'est exactement yé tikaye tango azoka pe ba preuve moko boye papa musala weza ba preuve makasi soki nzamba pe si opportunité ali atama mbongo tikaya lia c'est que kolata il y a pas de tous ces pasteurs que tu vois il y a pas un pasteur nani millionnaire ni ozomuna papa kende na ba Nigeria ata ba Tibi Joshua ba Josué banani ba il y a des pasteurs moko ba Bushiri banini tout ça ba pasteur bazana na mbongo et loko za chose étonnant o ezali o biso tozo ya nango parce que to ken malé émission toza penza na temps voilà mais comment yo kokoza la eze na vie na yo tout ça bazo pesa yo tout ça mais tu vois dans ton église o ezake empauvrissement eza makasi o souffrance na bandimi o ya yo moko bazoya mais na pas yo na zo ke koteka moi bitabe moi nguba azo contribuer mais yo okomi na mbongo ebele mais ozo yate o sala bango retour est-ce que bible nga komi ka ndengana pasteur Fassad mais mamu yo tolo parce que tu non ngana tuni ngana zoya na mimi kaka wale zo pesa tulare babio apeta ka baluba aponaka mais pour aller te expliquer mwana moto te ka ndunda libanda molimo dikelo za mwana wana pesa 2500 ah non tozo non eza thématique pour comprendre et linga bakele loke lokola ya dana batutu wana baye wana yemuta ko bongisa bango yo ngandi ba meko ninga wana nanda ba meko wana aida batute tout d'abord mais non thématique eza botel ça parce que ça botel c'est que ba mbongo obozo rappel bo edaka te papa po ba tubabi ke bo edaka non ba edaka ko aider zali ba edaka oko eza loko za na mwana na yo ozo mona pena
il y a des choses aussi pour ba 3 heures bénédiction ndenge comme toloba ba ke côté kabayeko pa mama na opesa Élisée avec la femme de Serepta papa bazaki na portion ya huile na farine mais Élisée l'homme de Dieu ayeko yebisa la femme de Serepta dit que non lambela ngai nazana nzala nalia pona pambola yo moi c'est ayebisi que non nazana juste kaka wana nana mwana tolia tokufa. Obi Élisée l'a fait quoi? Abi lambela nga yango. Et puis azolia, eza lokola mwana zana bébé à 2 mois, bébé 3 mois. Élisée azolia, mwana azolela, azotala kande Élisée azoli. Il y a pour la bénédiction et quand on a impact ya vie à moto. Il faut faire un sacrifice. Sacrifice. Mais non, il faut qu'on dise pas toi, mais c'est bon. Il fallait passer dans le bien. Dans le cadre de Sicile. Il n'a pas sa coutu maman. Ayoki la ta mwana mawa. Mais comme bénédiction, il faut impacter libota mobimba. Il faut mwana na pièce inclus. C'est-à-dire lipamboli pour mutu azwa lipamboli un serviteur aux alana mawana yote. Ça c'est un secret. Élisée, où sont mon azolela, Élisée azolia. Oui, bien que batoana soit basilisi, bazo kufana mwana naye, mais aux en a pitié. Sikoyo, ba Marcelo, batonyo sur tous les serviteurs, il ne peut pas aider tout le monde. Ce que il faut na mongo naye, il faut apambolangai, parce que pas toi confondre. Quand tu te confies en Dieu, Dieu t'a fermé, Zamba fermé rio. Mais la Bible dit quand tu te confies à ces prophètes, tu réussiras. C'est-à-dire récite eza pona kosambela mingité. Eza pona ba jeunité. Zamba ko fortifier yo, akobomba yo. Mais pona lipamboli na yo. Il faut se confier dans le sacrificateur. Ba prophète pour pambom. C'est-à-dire, ceux qui m'ont taillé, yo kanisi, ba idakate, ba toi na ba problème, to idaka, to salani, tout ça. Moi je trouve que non. Mais la Bible, bien on a Malachi 3:10. Nadim. Biso na ngai na peut de ba mo lo mo boy. To zaka na jo na Afrique du Sud. Il a fait au Bima, pour tout que de Mozambique, pour tout Yamikili. C'est que tout ça na likonda. Ngana isimere bonde zana fo to pesa di merci kwa tali di konda to zona di to pesa vous comprenez amonika mais là rien trop jamais to pesa monte vous comprenez menga na ndenge na ebilo banzambe na ebike pour pambwama il faut sacrifier na sale loko moi sina ebité na le bord de écran na je somme les trucs qui n'attendent pas que l'église. À mon gars, tu connais, on a comme beaucoup na bino tala tete na baketa dim na fuka mbala mona zo enveloppe na côté na bonde nzambe na bengi prophète ya kayeba to ngana zo kenda bon bino zo 300 rand bino zo abota pa mo prophète a prière bitala Seigneur Alexinga tourbillon liboso na bino soko chaki dimité ba nga bakanga bino mais bokende bo mona ona miso Maman dit il faut mon onde. Tout qui peut que tu comptes la frontière botolika. We binga ndenge na mona ami mona amende ngayaka. Miso bina mona mo ndimatike mona nanga. To mona frontière balena samikana tenga ba moni ka mona mona oti mona oti libi mona bakanime. So ngalo ko na kare za lagi na ba plan tu ba do ki ba nini ezo ke mo na tala izatene na sundile me ba tikala kaka ngana la Dakar. Na landika na zo lela. Ngana izolela no kaka na litu na nzembo izoyimba tolongi bitumba na maki na yoka nzembo ngana kati na zolela na longwe frontière ya Afrique du Sud na Maputo tina Maputo donc il y a la différence à 12 000 km je crois na vente ce que parti patrouille na zo expliquer ba mono ka téléphone bengi ngri na mona veline o to za na hôpital ya donc c'est là qu'on a tout qui bat na frontière ya Sénégal ya Autriche c'est que ça comme tazo benga yo na hôpital ya Chaux-de-Fonds tout ça na hôpital ya Chaux-de-Fonds au combien ndenge ni o ya kaka o mona miracle salami
toke tozwimi bango tevandi tuko na mwana gouverneur tala yezo ndenga tindaka mutu epa bakangaki maire mwana zolela mwana gouverneur pena yazwi abine yaka mwana gouverneur mtazuye akotona pango bango maire baba mboa ba ya géant bazwa pena Mercedes il y a 12 000 km pour otika mutu ndenge passer le bien il faut sacrifice ndenge balobi likambo ya mwana vous comprenez donc il faut que tu sacrifies au moins le lobby batumi dit biso tout à be preuve tangible pour to bimi pour nzambe peut appeler matuntu mon ngi ndo ba miko sambla non c'est mas bakanga ina kacho et solo donc prier pour bima il faut se sacrifier et on teka yo faire rolela au moment un wana otanango le buki yango pesi 50 au kamlo bimbo mutapo sa pambolio vous monde de lo kwana. Donc il faut kolinga ko se sacrifier. Abraham lelo tant baba kineke zwa mwana na yo kene na montagne. So azaka mutu ya kondi mate. Bele msupe komone tanga mate. Olobi ndeko Olivier solo ba pilate awa obi ni pona yango moni pena kumuna pasera ba sali dio moko pona na ebite yo peza makamanzambe ya vrai yo peza ko loba ni na yango komona peza nde ba bike kwa mutu apamwa manavi o ezape sacrifice o ezalike e utika panzambe te panzambe lo sambo c'est bon mais confier o se confier pena na ba sali na ye o ezake place pambole ko uta pona yo na vi na yo yo ko loba nini sikawana. Merci ndego na butula la tikaki pour le show tikaki va passer nga za na bord na nga na za na ozana bible ya conception mususu donc je crois ndego ba yebito le bela. Et bien que nazali côté zali branche politique et puis spirituelle les alliés, je suis beaucoup plus dans la spiritualité. Je suis plus la spiritualité, la foi. Foi les alliés, ils ont comme cela va de soi. Je n'en dans la foi na. Oh bah le biza, a raison totalement. C'est biblique. Les alliés tu peux surtout te défendre Bible bien de musique mais ils allaient ma solo balobi foi ils allaient le moins individuel ils allaient le moins individuel des choses qu'on espère celles qu'on ne voit pas oui donc spiritualité c'est abstrait on ne voit pas tu faut vivre en moko il y a un moment qui faut ça individuel donc on peut pas obligé puisque toujours la religion là précisément non toujours la religion toujours que ne kana ba fait makambo ezoleka ezali ya solo mais ezali na deux tendances comme la croyance wana biblique ba passage wana ezo pousser pe ba intrus ebele na ba croyance na biso pour ba intrus bazali qui il y a des prophètes et prophètes il y a des pasteurs et pasteurs comme Nzambe la Bible lobiango toyebaka mbuma zonzete na bambuma nango ba ope bazali ba faux toyebaka bango na bambuma na bango pour yebana nango basaka long fêté donc ezali mais étant croyant donc onyo ezali message on Nzambe à travers basali na ye faut yoka on peut ezali moralité to tiraka na kati ya on sala que tous a battu tous a différent na banyama malheureusement ndenge passer Elia lobiango tout so to lobi na ba pays anglophone ba passer ce sont des millionnaires ou ba ont engagé ou peut ba créer ba entreprise ils ont cotisa dozo ka mbongo ils ont tourné ba vraiment ba millionnaire ba ermo ba za una besoin ya ba on a besoin au contraire église me devait ça donc au fait ce totali nzamba ça l'église nzamba tia ça l'église atira pour ça religion mokoti et on a lobaka na préférera être beaucoup plus spirituel que religieux parce que soko komi religieux ezama ngamutozo loba awa ya ba passer ba meko oui parce que biso ba humain surtout Congolais en particulier tozali na tendance à kozala beaucoup plus religieux yango mona tostaka fanatisme trop ozomona au lieu to koma fanatique même évangile to koma fanatique ya batu
bien individu ya moment to commettre erreur ya ko critiquer ka basali ya nzambe ou bien au condamner bango parce que ça otika les gars vous à la fanatique évangile hein ou ko comprendre comportement humain pour baza batu tu vois biso non tout ça ba faille na biso hein côté positif et négatif étant que humain mais herbino bozo linga ko diviniser mutu hein olongwe na étape à vous à mondimi hein na lingomba où il y a eu évangile pour échanger yo comme un fanatique ya mutu et c'est là où l'erreur auto commettre l'erreur mutaza condamné te bozo condamné déjà mutasali parce que comment déjà fanatique ya mutu yo zo mona ke loi déception liembongo antete liembongo mutu te mais so o mitir na place kazali mutu loko la yo azali divinité hein na l'erreur na so pas ça mutaswa na rapé asili ka rapé kozo mona donc faut to yeba ko séparer entre rôle naïe étant que azali éducateur à masse hein oui azali évangéliste oui na rôle naïe étant que individu hein monsieur bameko mwana ya papa na ye na mama na ye ndeko ba ndeko ne mobali ya mwasi na ye papa bana na ye ozomona donc des choses là la communauté na biso il y a des fois tous on a du mal il y a ko dissocier yango hein voilà donc on les a dit entre parenthèses pour la ko répondre était na marambo ya Marcelo hein pour moi ngana ko lobabo na tout à fait d'accord nani Marcelo moi je pense que à personnaliser qui message naï hein message naï fallait dans l'impersonnel ozomona et ba gaffe on a la zomona jomba gaffe te berère monsieur ezalara na mamatei ya bandeko na biso mingi ba pasteur ou évangéliste que ozali boso cher ozoteya okoiko personnaliser mateya na ote donc kozwa ba kombo ya batu surtout bato ba ipe lisusu ba éducateur à masse hein otia ba ko créer panique mais sur téléphone na ye makamuso aloba epusu na to kolanda ati ko bakisa susu eloko moko ati ko lobake avant obanda kolata o lakisa ke yoza saper futa no ba facture na yo ndali boma bakisa oti so ko bakisa ndali boma ozopona avant obanda kolata il faut futa ba facture na yo il faut y futa ka ba facture na yo ba mais azana a créer susu on a raconté pour la nuit maintenant le pour la nuit bon zela tout relancer débat et que na ndinga malamu attends raconté pour la nuit poto tana poto awa mututo azoyeba ke il faut futa facture nanga doza mutu rapport nous ezali entre kamalobi wana donc et pas na moni pena atika na yazangi mateya pona poto pena mutu to vanda ka yebike poto afuti facture te na kobima ndako bakanga donc ça na bato mususu oyo a préféré akeno somba ilamba pour assumer il y a déjà parce que wana penda wana fota kizengi justement yango ngala zoloba yango ngala na yebite omona penda que na futi kanda ko musuba bengane na ndako parce que a préféré que somba ilamba yango ngala zoloba ils ont bato mususu bazali wana non condamner de côté pasteur te parce que mengana eto ko peta bito exemple ta mutu moko en tout cas ils ont vandi na mikini ngana mona teke mutu penda babenga na parler pour mbongo na ye akesombela mbana na mona ngana na monate omona te mais en tout cas bato bazali parce que mutu mususu aza cro c'est pour cela ninga zoloba par rapport à esprit ils ont animé mutu wana mais bori kambela mba sikoli kambela mba botolo ba ote banandoko ba saper pe aza pena otanga eza mutu aza saper mutu aza kamba forme po toto na forme elamba na forme eza différent pour na caritas la teke elamba vous comprenez mais forme pour nous sommes à la maison eza na batu pour forme lelo et comme na sita ba makelemba pour qu'il faut ko sila et comme na sita mutu mwa so sala likelemba na ye aller moi 15000 na ye ake asombi bilamba na ye babimina katika pour ba petit belo bazo bandi ngwana vous comprenez bon tana batu mususu pe asala kana ine dibito ba suisa to la basela ba 4000 ba 5000 to za par heure ba 30 balles mutaju 5000 na ye afuti pale na ye 1200 atule mususu ma 1300 na ye atina dazo afuti ma phone bani atina 2300 na ye akozo tonne na ye pe faut po bito déjà asozuka 300 balles ke pa ya suzi au sali ba damas na yo o beta damas à un mois
polikambo oyo tata wana lobi papa il faut toloba makambo totenga mafolo nalinga nafungola wapo omona peso msa 43 je crois na 3 lobi aucun vivant n'existe c'est Jésus-Christ de feu banana bango tout adana aucun pour moninga ye mananga lo bapokambo ya lobi omoninga na kuraka na personne atako bame côté na oyoka yo voilà ngana oyoka yo me yo te poza mutu tala omoni bisoko mbeto tika mama osambela po moni mutu zo mona pelo ko la nzambe ko mo côté le kobo mutu mona pelo to fadi ato profiter do momoni pe o pena nzambe na ibela ki yanko za nango on confie nous que nous vous non obi ko bare je omoni na mutu otika toza on limate omoni batala nzambe oto mono bango nyonso tu batala nzambe atela bizo tu de trois batala nzambe aucun vivant n'existe toza batala ezala ye Marcelo wana azape na masumu na ye ezala ba waleta ba mutra mutu toke to relancer débat bien oui bango bazana bango bino nyonso to lobi ke mutu moko taza na masumu c'est Jésus qui est là oui alors Bible lobi yango to soki thématique na biso ezali to yeba to découvrir makambo ezana se soki Bible ezoloba ke non confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. C'est-à-dire, mutuna mutifo yeba ke non na parcours ya mutu. Aloba ngo mingi ke non Bible ezoloba que chacun marche selon l'appel qu'il avait reçu de la part de Dieu. C'est-à-dire attaquer au somba na yo machine moko boy. Notice moko ezawana. Ezana bikila mususu ezawana. C'est pour dire que non on matisu likolo makasi. Ezana bikila moko. Donc neza betoza la notice moko o eza pena bikila moko différent. Eza peut-être mususu. Parce que kela ngo likolo notice ezali. Notice ezali. Makama nzambe pena notice ezali. Comprendre que nos chaque serviteur a bikila na ye. Non, parce que ça faiblesse. Aza mutu. Mais on comprend les loko ngana lobi yo comprendre ti. Juste. Nakoyoka yo netinga. Mutu nyo sabotami na mwasi aza juste te. OK. Mais siko troyi boy. Toko boy batela nzambe te. Mais toko ko confier na bango na katité. Yoka ko confier ndenge nini. Po o mukomiti mutela nzambe ti yenzambe. Ko diviniser ba. Non, mais ba mi ba komande ngona ya to zoroba te. C'est autre chose. Netinga siko. Bo ça netinga. Na nifonga na zali na moi onga na yebi. Mais na zolanda ba meko. Avant na ya toujours l'état pour. Pour il faut na landa prière. Pour na zolanda oyo ya zoloba, na zolanda seni maki moto ato bimisa makamba grave. Mais na ko kota 4 na mona yeke yenzambe. Non, tala, et alors on va te dire ko da oyo to ka exemple. Le les chaud. Moi supporter dans le babiki te balo babiki. Tu as to ba double na kiti. Amera avec ti ele ti aterma bima. Oye pena musala nzambe lo bio bobenga kidam. Mutu ayi tazi ko lo kwa. Ayi peno ngani na zabo na sala bo na beta bo. Bobenga ngiro mutu alléluia. Amen. Watu mutu mais comment yo boy? Muta confie yo ayebi to makameli po bon drapeau na ye mais yo bi miti na motre ba komo tonga batu siko wana ko bani papa il faut confier na ndenge no na ko yoka yo na ko yoka senima na yo na soko tei malamu neti ba meko soto zolanda wana pena na ndenge ya nini ti na nde pena to yebeli makama nzambe ndo tolandeli tata wana atuka azoteya tatana azolongola bato ba mabe baya na malamu zon prendre nazo ka pela tika mabe tika bo yango na place ba passer bibeta beta ezo simbati zon prendre poni tipo na pena za beta seti so yemo asala ngo oui mais il y a zolo batiko azola kitaba tu avec preuve biblique ezabo je on suis d'accord na hôtel parce que pourquoi eza suis d'accord monsieur Zana ça se faut le bateau tout ça débat même tu appelles ça tengama non il faut comprendre que non base des vision parce que si balobi que chacun marche selon la vision et l'appel qu'il a reçu de la part de Dieu c'est-à-dire eza le chapeau moko boy
epakolami moko boye oyo eza canal par laquelle nzambe azolekela wana c'était na kati ya église eza na lokola bana na yo nga nakoya na ndako na yo na tie makolo likolo te oyebi ndenge oyitikaka bana na yo nga nayebi ndenge naedikaka bana na ngai c'est-à-dire il faut yeba ke non église oyo menu nango eza nini menu ya église wana eza nini parce que lelo so toke pa bangolais na lo bango mingi eza ba spécialité ba sopa ba nini tout ça ba biloko na bango wana nalinga pena niloko moko mufeta ils ont compris baza na si chaque ngolo na moni ya poni bandeko émission ya chocho toke de loko wana il faut église pourquoi ba église est belé na potezo échoué ndeko wana yebi il peut-être dans le ministère même na maté na verbe azana ndenge nzamba peut-être utiliser ka na koloba mais ndenge mususu je comprends je vais pas dire autre chose mais Zambe sou eza tanaye attention le bi alinga tombola parole ezali mais ceux qui ont respecté azo tambola na selon vision ndenge Zamba bengé Zamba ko regrouper ako localiser batu oba kozala bergerie na lelo ba église ebele ya pote zanini yemo kazana vision te il va communiquer quoi donc kotala penza koloba eza par rapport na toucher te ke non muto papa muto kozala nako ibselo mo boy paseli tango yo ye na mboko oyo oyo makambo yo sala na mboko oyo nga nayebaki yo te me nayoki kaka nga pele pe nasala makambo na nga toya mpe tovanda nga navanda mpe nayoka natala mpe nayoka oyeki nkunga tozokele émission lelo oyo lemsu babesa biloko mosusu ezaka bato na biso mokili ozokomprendre bafaux témoignage banini bakota toki batobundisa eza ndenge wana papa kolandama oyo tolobaka awa olobi keno na minute oyo banda kosala nga nayoka yango mpe mais lelo bato wana babundisa yo yango na sikoyo bible ezoloba les témoignages de Dieu plus grand que les témoignages des hommes bato bakotala boye avandika boye akomokoloba okokanga monoko te eza monoko na ye mais témoignage ya Nzambe déjà plus important que témoignage ya bato toko jamais kokanga bato monoko papa eza na babiloko mosusu tala ndeko tolobi makambo baneko 2 millions de dollars mutu muso kolamukaka na tongo boy bible ezoloba bato mosusu bakoakize bino sans cause eza liloba Nzamba za sima liloba na ipo accomplir yango c'est tout à fait normal nani apôtre mondial semi oui ngana revendiquer yango na za mutwa be yango na lobaki yango omoni c'est-à-dire yoza muta mwana nzembe donc omoni yango na omoni malamu na biso tozaka tolérant et puis biso tozwa par exemple Christ Jésus tobengaka d'abord maître rabbi maître donc tozalaka na nani wana te ya korepousser croyance omoni yango na lobi seule foi ya mutu te sauvera mutu donc tout ce qui est spirituel ezali abstrait tomonaka yango te mutu ne fa vivre yango personnellement vie comment tu le bango expérience na ya vivaki na Afrique du Sud eza expérience na ya personnelle quoi vivaki ou celle qui a affirmer foi na ya za na ngo mais peut tromper baninga faut te peu baninga ouais ba Nzamba salaka non effectivement on peut pas pour yo mo effectivement Nzamba salaka passer par eloko non faut passer par eloko mo yango na lobby mo to kota na linga vraiment trop te kokota surtout lobby te eza émission moko ya ba religion de kokota tout à fait na ba arme nyo sa défendre mais to ko spéculer na ba mbezali spiritualité puisque Nzambe mo ga ebinga salaka na mutu na croyance ne puisque na monde est vaste to yaki na Afrique to yaki bana mikeso ba komba Jérusalem to no kan samuza na lola
donc quand ça un paradis mais totanga tozokola ba géographie ezolakisa biso ke Jérusalem eza mboka moko boye babomana na bango chaque jour na ba palestinien na ba juif ba beta la massage chaque jour eza na ngona lola eza na C pour dire que le monde est tellement vaste ba religion ali multiple ceux qui to botamaka par exemple to se retrouvera ceux par exemple nde tozali à biso nyonso to se retrouvera na Moyen-Orient to ngo lobela makambo ya christianisme te to nga ko na poto te surtout botamaka et ça dit que to botamaka par exemple na Arabie Saoudite ou ba Dubaï mais la sambere oui te nazo pesa na osola na lobi que to nga ko botamaka ba religion moko ezali X to nga oza na croyance na religion wana ozomona biso lelo so to za na croyance o doza na ngo christianisme na bamboka na biso ba musulman bazali ba nani ba juif pe bazali ozomona bato na ba concept na bango yango na lobaka yango nazo moni foi ezelo ko mo individuel mutu fa vivre ngo yemoko expérience aza na témoignage donc to kokinga personnellement na lobaka na ko englober te pour nga neti ba na ngai mutu na mutu libre au la choix il y a religion na par rapport il y a conviction ou azana ngo mais na ko imposer te parce que ko imposer mutu une expérience ou à vivre était il y a un moment à lelo ba te belé ba ozala dessus yango na lobaki na yoki exemple que tozo ko landaka beaucoup plus ba individu que to landa évangile yango même Bible zo loba ngoti mon peuple périt par manque de connaissances olo luko zo connaissance et évangile et affermir yo mais to landaka ba individu ozo bosa na individu wala mutaza faillible comment tu lo bangoti on okuta vraiment mutana ote yayo oyo ndimaka danger après Jésus ezali mais côté moi si na yo vumako ne bilongo linga vumake akuma vuma linga moi si na yo aza mututu yango nazoloba justement yango nazoloba ke olie biso bato biso ba nani ba na kati yote papa biso ba francophone toza na conception mususu papa ce qui nous a bazolo ibsa David que non l'homme selon le cœur de Dieu totali abomisi moi c'est total anamian c'est-à-dire le problème c'est que ngana zongi lipa ya ba mi konenge papa zolo par rapport à expérience et loko biso to sala na bamboka ho même na balubumba chita mon ministère je pense que ndeko même ba mi kona na sala mote biloko oyo bino bomona a ba tebele ba mona je pense que vous êtes témoin pourquoi il a respecté les cahiers des charges. Pourquoi vous allez peut-être aux années, tout ça. Ce que vous respectez nos tus, vision, Dieu déploie l'onction. Mais tout qui est bien émission, tout le monde a tout qui t'a pensé parce que tout ça qui est colo, n'a tiré bien le colo. Oui, quand tu as pu monsieur. Voilà. Non, tout qui est non, tout ça qui est chité parce que ma cambo il faut tout qui s'en bien. Si quoi yo, tout qui est na suka, tout qui tina biso na se. Si quoi c'est tout le bi ma cambo au nio surtout tout le bi au est christianisme, au lelo. Tozo beta tolo na yango komona kuma papa lobi témoignage mutu nyo sotala be témoignage mais elo komona koloba tout le monde qui Léopold de Tanga loba que on ne réveille pas les chats qui dorment bokende bote ya bango makambo oyo mais boyebisa bango te makambo kota po bazalaka na banzambe na bango bayebi banzambe na bango est-ce que makambo o lelo biso to sakaparaka nango o lezo me amso na échec ezaka ya biso to eza ya biso te de Bolivie na kiti pena siko pona mo na domaine toke pena to chité nango pena siko makambo benda o lelo tozo betela tolo o bo pesi ba témoignage boke nango Charles Bameko boke pa nani ndeko oyo nga na ibiko ya olo menga pona na ibiko pona na ba kinzamba za vous comprenez parce que moi j'ai pris Dieu. Je vois des preuves qui bakangi mwana na ibufu na sambe nzambe po nzamba bongo boya bongo ki maivini dimta pasura ki main rouge ina moniti na mona rapi na prière na fuka na sambe nzambe na ndako nanga comprendre na sambe nzambe na zope ba ngamtu bataki mususu za pena ke neti pena ko batu pena do balinga kayo te baboya yo
ki ngamona ke bakunda yo kaka mena sambili nzado pona nga na ndengo rolo ba kolo nga lokole biki nzambe aza ndenga zo ba fwa nanga ya ngwana pe na pesa ngo pe da bandeko na baninga quand même yé pété ya ba tout la terre bon habiter nzamba azali to da gambo sambela nzamba osala pour comment nzamba osala pas na pas no salati comment nzamba pas passer les pas le kuna salati vous comprenez donc foi mutu to azana foi biso to zana tiko to nini faut au manifestango poni esalama potiko tsoki tokomemani émission yo toko tete ba blon so ba doute so bima libanda non to bimi libanda te parce que tozo que ne ko chité na émission pour l'expérience ya mutu na nzambe na il faut nanu koyeba est-ce que nzamba bengi et loko na linga pena to chité nango ya ngwana ba parce que tozo to boite belé lelo o to moni belé ba bimi ba sala nzambe ba bimi bazo lobela suma kama nzambe to moni to ya na poto to moni to za la logique to ke na logique moko boy o ezali to aider bandeko na ndenge ya solo parce que to yebi na bible ba koma ba Jean ba apôtre belé o ba koma o to za na poto ba Antioche ba mboka pe o ezali mais ezana bandeko belé te me ba pasteur o ba kena ba meka ko expérimenter comment na pena que est-ce que babilo wala existaka eza ya solo to ezalaki ya lokuta mais tozo demere kaka na koteya na koloba est-ce que mindele o ba yela ki biso pena parce que nous aussi tozo na ba identité na biso o eza vrai ba ancêtre na biso bazalaki tozaki na région na biso est-ce que religion o bango ba yela biso pena to ke na bosolo tozo ke na suka pena ko kita to ke ne pena est-ce que religion o bango ba yela biso peut-être kuma prier kaka na croyance o yazaki na ko dibanza parce que la foi eza kondimana ye yango esalamaki ekokisaba kama est-ce que pena ezalaka ya solo to ezalaka lokuta na makambo bango bayela biso na ke na bible te na lobi makambo bango bayela biso siko avant bango bayela biso on ne priait pas kasi yango kasiti ngana ke bo nzambo so nzambo to ko nzambe mpungu oya biso ezaki lokuta obengi nzambe mpungu ezaki na biso to bengeli ba pele to ko benga nzambo ko na kombo nango est-ce que ezaki les mêmes idées to eza nzambe moko te tiko loko lo benga pele na comprendre plateau na juste expliquer parce que na comprendre pas biso to ko ça passer biso to ko sambela ba ko na biso no sambela voilà ba ko na pe miracle atambe ba fuka mape ba sambeli voilà teto ba ne mwanda lelo ba ngo pe sambela nyato ba ndi maka jésus obité donc comprendre les ba to ba ndi mara pe jésus ba sambela bon oh ba dieu de noir ba ko sambela bamindele pe bayena oya bango pe bakoti masolo mais elingole bateke bato na biso biso baboma masolo ngo pole bakimba ko to bato de kala basimo ke mbango bakongo dia bundu soki di bundu bataka na di bundu bango elingole bateke mundela ya boma tu awale foye bango siko c'est ça je pense que non évangile les a mindele na bato mundu te évangile est égal évangile il y a plusieurs attributions Azanzambia Jéhovah Jireh azana plusieurs attributions na plusieurs nan c'est-à-dire ce qu'on le dit que non nzambe ou ba mimela biso nzambe azara nzambe mo c'est ça exactement ezala batumino kuma ezala batumindo ezala ba mindele na opesi exemple toko zala biso na église na tei na zana expérience on a ba telemi on a ba tumso telemi ba olanda maté mais mutumso avandi le même matin telemi si ba mususu le même matin vandi si wana mususu pourquoi expliquer pourquoi parce que c'est un mystère qui a attribué à Bonzambe parce que ce qui au moins temps on a obimisa ah je pense que non avant et comme la lito inayo papa Olivier nankum avant comme a mutona mutazo comprendre message na lolengi naye. C'est là où le Saint-Esprit travaille. C'est place où on a Saint-Esprit dans ça. C'est-à-dire, mutu na mutu, azana nenge, andi maranzambe na ye, na expérience na nzambe na ye. Merci. Mutu nzambe na ye, na expérience nzambe na ye, oko baksanini parce que to chité pena to longa. Malheureusement, la moi il sugi muke puisque ko eza eza très long. To continuons après. To zonga pona ko continuer. Bande rebelle bazo benga déjà azila. Déjà basala nzambe ba on bande rebelle bazo benga déjà wa. Nazo kata ba mais toke déjà. Merci pour la parole.
Et là on a sepeli parce que basali ya nzambe balobi yango bien que nzambe amoko Dieu est universel amoko partout mais tu vois bengaye chaque peuple na coin où azali dans la langue de dialecte na azana kombo wa bengaye Congo kibuba nzamba amoko azali universel. D'accord. Contrairement à mon monime Bible zolo bango na un avantage peut-être que Bible na kotaka Coran na kota ndini na kota pour dire que nzamba est universel. Mais tu dois interpréter ba makambo peut-être selon région géographique tout ça se situer na compréhension ya mutu Bible ya lobi yango mon peuple périt par manque de connaissances. Tout ça la effort ya koluka koyeba évangile en profondeur. Yango na lobaji na préférence à spirituel que religieux. Donc na loba na appartenir à la religion mogoti. Mais na spirituel. Donc na roya l'église nyo so ba kobengi sangai. Pour na yebi profondeur, na yebi profondeur. Via lobi arate ya ngat. Na yo kakaite. Na sambela rapper. Mais mutum so on dit maté parce que bika am ta BDK nga bibi so benga Jésus maître Bible so bango ano bengene rabbit maître zane moula kisit professeur zane moula kisit donc to landara to yebi mais tout ça sur une façon peut-être nga loba o biso to on maye et ko le kakutu même na o azali évangéliste ateyaka ba tumina simakei asali bozoba biso to banga donc ezali en zoba ezali conception na croyance. Il y a une croyance, voilà. Donc, la religion, c'est la monde. On préfère la spirituelle que religieux. Puisque là, religion, c'est une organisation batouba sali. Basangali, to go sa to fandi boy, to sangali to bi biso sali religion na biso boy, to sali ba règlement d'ordre intérieur na biso donc dogme. To bi na raisonnement na biso, na croyance na biso bi que Yesu yende nzambe. Tout le monde a un christianisme, ils ont un bloc monsieur va défendre Yesu yel mo nzambe. Ba monsieur va non ala mwana ya nzambe bazali nzambete. Ça se passe sous le christianisme. Donc ils ali on les ba religieux ils ba dogme bat bazo ça mais nzambe Dieu qui est universel en lui, en lui il n'a pas créé de religion. Mais après ça batu je pense qu'on les a des débats il y a développement aussi on appelle ça toujours à la moins vite fait par rapport à ma serviteur de vont soutenir les nôtres yo penzo beti sete to yebi ke bandeko ba olanda biso ba comprendre to soutenir to soutenir toujours même ndeko Marcelo quel que soit ko bunga na ema kabedelo ndeko abunga kité je pense qu'on a to continuer quand ndeko abunga kité c'est-à-dire aidika ki mas na catégorie na papa Mbappé il n'a pas forcé les gens c'est-à-dire évangile des alaka oya kolinga nous prophétisons en partie, nous prêchons aussi en partie. Ce qui y a lingi kamoni keno o eza bien pona ye. On ne peut pas les empêcher aussi. Ya kosanini ba yo kama kamboana. Na kolinga penda keno ministère ils a passé un long chemin. Genèse 2:15 ezoloba Dieu plaça l'homme dans les jardins pour les cultiver et les garder. C'est-à-dire to uti na poussière. Nzamba lobi a placé mutu pour cultiver, parce que Dieu est en train de cultiver pour planter quelque chose de nouveau. Voilà. C'est-à-dire à regarder biso na kosenga na bana nzambe va soutenir ndeko. Par rapport à pasteur Marcelo, le 2 ce sont les éducateurs de masse. Batunyo so bazaka na mulimo mutunyo so na mulimo oyo elandakaye. Peut-être nenga lobi mulimo ya papa Wemba et ça c'est juste par rapport l'esprit qui a animé ya bilamba ya papa Wemba et ça ka esprit qui ndogité et ça ka esprit l'esprit qui a animé le frère. Donc quel esprit animé par ces Marcelo pe ya beta forme pe bakara che mais analobi que non mais oko be peut pas beta forme azo pe bilamba cher oui mais bakara mtule mtu papa Wemba zaki na azolo ba péter na sens na lobeli wana alobeli par rapport à batu mususu parce que na lobi yango awa papa Gucci a sali lamba Versace a sali lamba naï. Mais ba chrétien bazola tango, na ba paye bazola tango, ba pekisité. Eza elatemi. Nenge mutu akolata yango na nde mutu ako utiliser eloko na ye wana. Soko linga obeta ola kisango batu. Na na ko lata nango na la kisango. Ça relax.
Il y avait un peu d'exemple. Les chaud, hein. Exemple, c'est pas un mouton, on est à Ozula. Asa éducateur ne m'a. Fachi a ebisi bisoté to la tanane. Fachi béton. Mou kwa tombolo. Ils sont tous zonga mboka pona ko. Tezoya, tezo chité na go. Tezoya, chité. Ouais. Kamboana. Eza que Fatia ebisi batute ke nobo la tara elamba nga ba costarate parce que les indicateurs de masse batumsu azolata te c'est apprendre à laisser ce qui y a lobby tant qu'indicateur de masse que non molimo wana papa ema parce que papa ema ndeka plus parce que ça musicien profane et ça ba musicien musu chrétienne baza ba indicateur de masse bazolanda bango mais il peut falloir bakapona bato bazana ba muina bazali ba deni les mais il y a toujours pour muto akufi ce n'est pas bon. Mudusa kufi ko la msamuli mone bana na ye bani mone pete tande mabe ya ngona voilà batu bazali batu bazolata bawera bazolata bana bazola fala lo bana bango basenye pe de bana Félix waze kwa ba bana tatamie bible ye bible to batuma bakristo fandi mangusiko pe mo mtado ki problème tout ma pourquoi Félix asenye waze merci bande kwa en tout cas ce qui toque tinati on se parle mais to cité déjà awa to changer cap to cité le etabu ngana lo babo tu peux sur une minute lo poto na bielo mopo ya lobi momoko yango ndezongo sanga pena kacha bonzambe yo yebi ngana ngindule mani to saki ba recherche scientifique to kota ti ba magie arabe to kota pena ba pentacle ba nini to sala pena ba cérémonie o ndi pena ba isa maka ya gwa musique comme ba maître tant on a pena ba bisinga ke o bato maître na maître na no Jésus ils appellent na butu mo ko tuna pesero kwana toza a na tuni toto ya awati awati mais comment tu tombes à 5 places o bato maître soka to meyi kaka mambo de londi mate vous comprenez de place qui ngana monaki nzamba za mais na tambola na ba musique na sala bagwa na sala tout na zo la arte mais les nègres na Jésus qui de Nazareth vit déjà d'accord merci mon monsieur nanga chité s'il vous plaît la saisir et loko omoni yango na zoloba omoni même évangile to mona Bible faut qu'on t'envoie en profondeur pour comprendre ma Bible Bible a un code nango omoni à l'époque tozalika na l'église catholique à Pamba sango moi les gars liboso atangeli bino apesi bino évangile amen amen bobimi mokili pe banota mo andenge mokili te na Europe na biso na Afrique po biso tozali no ba tozalo ba néophyte tozalo vraiment ba néophyte na o etali spiritualité ezali na moi groupe moko ya bato ba élite moko o ba maîtrisera o ezali spiritualité na ba mboka na biso na Afrique francophone surtout parce que il y a autre ko lobango so tali monde anglophone na francophone il y a différent même na ndinga développement ta ba Nigeria ndenge zo se développer par rapport tout le monde aka kisi ozomona baza ko kende na vitesse mususu mais biso tozali na yango ba payer ba prendre conscience ba longwa na francophonie ba ko na ba anglophone ozomona parce que Bible zo bango Jésus ba no benge rabbi qui veut dire maître moi bato ba ibi spiritualité o bazana ba carcan wana te ba religion pour religion ali carcan moko mikangi o ko raisonner au-delà te nakatika évangile to Bible parce que la preuve no ko ne pas nganga ko o ke nukuta ape na Bible oh nganga fuka mtaka pela tomeli ko rota ka zambe ko rasono ali vraiment nganga aza la Bible émission les za sonner réfléchir au tableau tout ça pour monde comprendre pourquoi a na Bible wana parce que dans mon tour d'émission bena donc il y a certaines choses spirituellement ya ngonga na préféré na benga rabbi donc maître donc ya ngonga na lobaki tantôt que il y a des fois mon abattu to qualifier la religion bukoko ou bato bukoko non peut-être bazaku na bobangi particulièrement ngai to landara ou azali to benga grand maître mon ensemi aloba ngo bien maître Jésus papa na katiote est-ce que
façon bandika wana ebetama wana moto ozolanda ye wana na répondre eloko moko mpo na yo ndika elingi oloba nini ndika eza rien eza simple ndenge ozali pasteur elie avec barespect nyonso okozwa mpe ndika obongoli yango arme na foi na yo oza nango na nzambe okobongola yango arme obambi esali befe nango mais ezalaka na bapréalable tomonaka pourquoi tomonaka même bajoueur so balingi obeta image eza na bayoutube armé ezali napesi exemple attention justement ezaka na eloko moko oyo kokozala au-delà ya nani wana c'est l'onction. L'onction c'est le sacrifice, c'est eloko nga na kosenga et l'onction c'est parce que soki comme on utiliser beaucoup papa ce que dans Nzambe utoloba yo moko. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ce qui oyo kililo liloba wana au saisir yango au déclarer et ça l'impact sur la vie. Par exemple ce qui lelo oyo comme tolobika liloba wana tant toloba comme attention 3 personnes yo kanisi que non il y a deux fois on ne voit rien des fois. Mais parce qu'on a la foi que Dieu est en train de travailler là-bas. C'est ça, parce que ce qui est là, il y a beaucoup on met na bikila. Na yebi que nous na makambo nzambe pe bikile zali. Dieu nous dit que non en tout cas il faut pas toucher. À quand la Bible qui est dans la ville aïe, beaucoup bunda. Mais beau toucher là bas interdit. C'est-à-dire, il a toujours un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, azana ba interdit na même l'église est belée, papa yebi que échoué les lots pourquoi? Parce que Bikila bazo respecté té. Même dans le spirituel, papa. Osa ba sur vision. Mais l'interdiction c'est quoi? Tu dois avoir la vision. Quand on te donne la vision, Dieu doit te dire que non, kosimba awate. Soit kosimba basité, kosala boité, kosimba kisité. Muto na mutu. Azan interdiction na. Aujourd'hui, muta koti na ministère comme Ramassi. On mita toze bana mike. Na sertu na bunga. Même si on a demandé ba jip ya ba majorette 8 ans ba majorette bazo bina wana ba majorette Denis les atela on dit que na bunga passer les pardon on répondre au tour na linga na bunga sa fil d'idée voilà na si la ngai ba majorette na si on pas majorette papa ba tu musu kota na monde spirituel ba baramasi na se retrouver tenant na habiter sur na mandolanda ba jip ba majorette na mando beta boye na place il y a des gens aussi qui ont dans le ministère kaka bon en improvisation bana vision té bana appel té si quand Dieu t'appelle il te donne la mission yako saleza lokolo na bengi papa Olivier bolba oui bon si ko fonga na yebisa yo na bengi nini c'est ça la vision la mission que Dieu t'a donnée la plupart autour ni ba pasteur rebellé vision na ezani surtout que dans un restaurant question on ote komenka batu nani baya et pas dans un non vision na ezani parce que ceux qui aucun restaurant ba chinois bazana na spécialité na bango ceux qui pas ba congolais batu ba asiatique ao lelo aujourd'hui bande kona ce bazo ko reçu des fois baba meko na ministère peut-être que il a respecté les cahiers de charges il est comme la monsieur c'est ça le problème. Si on a commis dans mkusi na sisi, ngana tuna sous question nous avons répondre ngai. Papa, pourquoi bana nanzambe? Na tuna expérience. Biso nyoso tovanda na yona bamboka oyo. To kemba. Biso nyoso to libérer banksio a batona bazona pena keno to si. Tango nzamba pamboli biso. Tango tozo kemba. Ezai kisite. Na zoki kisi ya kokemba te. Il faut nazo kisi pe ya ko souffrir, ya ko kemba, ya ko nyokwama. Mais tango na pambwami c'est ça le mal avec les Congolais. Tout l'ongola ba mentalité wana ya vie. So que moni muto réussir, pambola ye, bénir ye, ton tour viendra. Mutu na mutu, le panier est encore dessus. Ce panier est circulé.
lelo soki esimbi yo naklame yo lobi ekosimba motu mosusu sikoyo tokende po tokomi mpe na suka na kati ete nazoloba parce que non aorépondre na ye non aorépondre nalingi oloba kaka eloko mona bakisa eloko mona na kati komona penake motema mabe oyo tozo kobakisa kaka na kobebisaka baimage ya bato tout ça ndeko Olivier si ça orépondre comme ça tokende na biso na sujet mosusu parce que totikali na de 10 minutes à pas aussi ça. Ah d'accord, merci na parole. Bon, pour ce que pasteur Eli a posé une question Bokoko. Nanga otuna pona ye Bokoko elingi olaba nini parce que j'ai l'impression au moni komba Bokoko. Hein? Bokoko ezali culture soit tradition na biso. Même maître Jésus Moko, ania jamais Bokoko na et. Ania ngota. Alobango bien na ye ko longola te na ye ko bakisa te mais na ye ko accomplir a respecter tradition na ye juive to azamona nzambe akwa pe ko longola mo omoni o nyoso nzambe yindira kya benga pe bakoko na ye abenga pe bakoko na montagne amataka na montagne amona pe na amona eli amona alele na bakoko na ye il y a certaines loko na place na tunaka po awa bido peto bina benga bakoko na nga yo do benga balemo mais comment Jésus a benga ka pe watu bakufa benga yo silika bataka bakoko limona kema oya lobiki ya papa et madame bo maman ndi wana ndango te Jésus a benga ka vous allez éducateur à masse. Bisognon, je crois, dans l'émission, tu as éduqué masse. Tu as allé payer élite. On doit comprendre, dans la benga homoni Europe, biso tu as grâce. Il y a Rosala, il y a évolué. La benga vous allez université libre. Mutu azali na poso ko apprendre, à apprendre. Wa ngi pe kozala ka abruti, o tika pa abruti. Parce que moni mundele, azo réfléchir peut-être 5 siècles, ba coloniser biso 5 siècles, Afrique de en général. Azo réfléchir en avance. Ba ngo ba guerre religieuse là, to tangango ba guerre de 100 ans, ezaki ba religion. Ozomona, ba bomana likola mangama ba croyance. Jusqu'à présent, sur tel en Irlande du Nord, les catholiques na ba protestants, ba bomanara, ba yoganata, tina siècle où. C'est-à-dire na temps nation na comprendre que non monanzemi, na temps ya cause à la Philippe, parce que ça dans la prison à Bungi par exemple, bokoko wana ils a permis. Mais la Bible, ils ont ba prophète belé ba sala nzambe belé ba sala ba miracle puisque pourquoi il est peut-être pas aller contemporain na biso dans le même siècle de vivre na yaza présent aux zones mondima été tozwa par exemple le cas il y a papa Simo Gimbangu a sala ba miracle o ba banon dimate lelo congolais mingi ba komi ko reconnaître parce que mundele ye mo ko na stade azo reconnaître ba makamba sala ina ba miracle sala du ba misusu éveil komi donc en fait c'est quoi au moni nzambe yango na ba nzamba universel asali mokili na mololenge na ye ndenga sala poso ya biso mundele asiatique eza na volonté na ye na oya tinda pe batinda mi na ye na chaque peuple pour apprendre ba connaissance na ye eza toujours la volonté na ye mais le problème c'est quoi quand un peuple donné oya yé a imposé conception na ye na croyance na ye na peuple mususu po bungisa ye et c'est là où pose problème aujourd'hui. Ozomona, yango ozomona lelo na monde lelo soko tie na Moyen-Orient. La plupart ce sont des musulmans. Ba chinois les plus peuplés au monde, bazana ba chrétienté. Ba se développer te. Ba se développer. Comme européen. Le baloba ngo bien toujours ezali Europe ezali continent mo ezali des traditions judéo-chrétiennes. Ozomona. Ça veut dire quoi? Ils ont de ce côté historiquement parlant to luka ko to bunga boloba yango bien mutu faza na foi na ye wazana celui qui croit la religion chrétienne libre musulman libre le plus important c'est la foi au moins il faut pour nzamba universel pas na biso auto zone dimela même nzamba universel peut-être pour benga et peut-être na go benga mvidi mukulu chiluba go benga nzakumba
obenga nzambe mpungu po ba confondaka mpungu wana so ba yoke mwe ça qui c'est mpungu ni ngola ça balushi balingema yeye webi mais siko bandika question na eza ki boye nazonga poto chiter na poto changer abaki comment bandika ekomaki arme yango nazo répondre na foi komi ko sa yango na lobi na foi pasteur Elias nango en Christ le nezi ya na foi nga nazo be sanke mosala nzambe ko biso pe ne ba bongo la nzite komi grenade ezali na foi o bazali na ngana nzambe moko ko to sambelaka aloba jango bien ba interdit ezalaka partout interdit il y a des ces interdits même kuna mutu yo uto sale tout le monde a même ba joueur avant ba beta mo ba kota maki ko simba mo cité gogoza on les a interdit pour ani mutu fozala na conclusion ezaboye faut na ko chiter pour na batu ba comprendre eza ya foi mutu mais eza na interdit o eza na kati parce que basala nzambe belé lelo o ba yé na musala nzambe ba yebi ba interdité et puis ba benga mité ko benga parce que tant nzambe apesa ka vision apesa ka pe provision na interdiction o ya vision wana alors eloko o ezo sala dégâts lelo na ba église belé o eza lelo o tozo bona ba menine voilà aibi o solliciter ne sont que dans restaurant il faut solliciter moi quelque chose et puis il faut ba to ba meteni ba na ndenge papa Olivier Lobi chaque époque, chaque génération, ma période de Bisotoya, Dieu a fait quelque chose dans ces pays. Mais Nathan, chaque époque, chaque période, Dieu élève quelqu'un. Faut on dire ma période. Peu importe Bitumbeko Telema, peu importe Makamboko Zala, que nous devons soutenir nos frères. Babiso ba Congolais, toi arrêtez Mutema Mabi. Ce qui m'a réussi, doit acclamer. Ton tour viendra. Moutouna Moutou. Christ a aussi des disciples que non. Faites-les asseoir par rangée de 50 et par rangée de 100. Peut-être que Christ a arrangé à 50, nous en arrangé de 100. C'est là, peut-être que Christ a la même rangée. Peut-être que Yosa 10e personne, peut-être Azo Kabula Nanani Mapa Nanani la 3e personne. Nous devons accepter que nous Moutouna Moutana tourne. Et pour que les cacaïles, pour que les cas, ceux qui ne décoisent Nanani tout soutenir Ndeko parce que dans la période où il traverse des moments très difficiles. C'est tout à fait Moutoua les cas serviteur de Dieu Nabiso. C'est-à-dire la minute papa tout ça va épreuve. Ermo Zoliate. Ozomona ba souci ozomona likamo moko comment le bien o malbi ndoki mais otali pa na yo moko oliende ko na été o salita famille na été pourquoi parce que c'est la grâce qui peut-être qui est en lui o ezo benda o ezo détruire bato ezo déranger bato il faut que diable sala complot moko boywana papa eza pasi soki lelo oyo épreuve nano eza ezui ona noté lia mo fufu na ovanda parce que tango yaka peut-être ko zanga ninga za wana zo zanga ta ko lia parce qu'il faut soutenir, il faut soutenir nos frères. Merci beaucoup, pasteur. Il faut te soutenir en tout cas. Comme Papio peut aux penza de père Nandeko, n'est pasteur. Il faut soutenir, mais comme soutenir Marceloté. Ah d'accord. Yosuki no ana d'accord. Merci. Alors Bandeko, et le retour été dit na journée à l'élo une émission oh parce que tu naviguer pena to kenda ki potolo bela côté li sapena aux les pour les contre aux ali côté bandimi côté ba pasteur côté musala nzambe ndenge zokende et puis na interdit et loko eza motuya bande ko mingi ba retenir o eza interdit o ba passer ba boso na o bazana ngo yango zo memba bango pe na perdiction o to mona ki lelo évêque Chibola mukuna kenda ki na perdiction to moni ba denile si loko na bedana na te dire moi deni ba peut-être 5 minutes voilà mama ba mukuna tena psaki yo mukuna baloba makambo balobi mais ba comment to ba tete abatu batie batie na mutu ba ko tiango donc prendre et loko wana mon asa serviteur de Dieu parce que le problème c'est que peu importe tu sais dans le bas et loko moko boinabi tu sais à la croix de Golgotha à la 9e heure c'est-à-dire c'est 15 heures selon Eraba na Israël mais Christ a tikali mutakala pour l'île atikali mutakala c'est pour dire que non en même temps Mbutu et Koti pour bomba mutakala Christ. Oh mazanga na mona. Batu ba mona mutakala bomba Mbutu et Koti partout en Israël. De balonga les tous les makam. Tous les makam.
c'est-à-dire butu penda bato comme on a sauté. Pourquoi? C'est que nzamba ngozala Dieu peut se servir même na bato mulili, même na ba sorcier pour ba couvrir militaire Christ. Parce que butu ezakani balobaka image ya mabe papa et butu eza image ya mabe lumière mais nzamba se servir na butu même na corbeau exactement a se servir corbeau ayiko pesa on a maté mususu ayiko pesa eli c'est na zolo ba par rapport à butu mais butu papa et ça les minimi et couvrir mutakala le problème c'est que ce qui butu et couvrir mutakala ya Christ pourquoi même biso na bato o ba yebi nzambe te tout soutenir tout couvrir mutakala que ça soit vrai ou faux. D'accord. En tout cas, bande ko retenir eloko moko o ezake yango na linga pena mosala nzamba za na plateau pour éclaircir ba makambo. Oh merci mingi na komona pa pasteur Eli Kotali sabiso komona penza ke évêque mukuna bambote belé siko zwami. En tout cas, tokolobaka ke butu wana e couvrir yo na place o batu baloba mabe na place o batu ba pensa ki mabe na place o batu ba chaki ba image. En tout cas, nzambe aleka na kosuma musala ekedeka liboso. Nango toke penza na suka to kompa na suka émission boyebika milulu oyo et bandaka boy soki tolandi yango tokende tinati. Alors toke na deuxième partie oyo comme abisoka muke pona kokumisa oyo ezali bandeko oyo ba pozaki ba candidature na bango loko bandeko baza na plateau basala nzambe bali tomeka ba bengi awa tomeka kolobata une chose oyo ezali vraiment que ko souhaiter bango bozubolamu na ba vote na bango bien tokolo bango ndenge nini na te bango te ba kombe ba nite to pomper bango ndenge. Ah d'accord. Alors ba tumusu sur bango ça la politique mais il faut tout ce qui parle na politique parce que sinon politique on a occupé na biso na biso pour avenir abana na biso ko la sunga bango kaka ko la sunga bango et puis ba ba kotamisa mboka au moment oyo papa na Dieu a choisi Fachi nako linga na cha bango pa en ligne ba meka koloba 2-3 mots mutu na mutu après bo meka ko sunga bango pe en ligne toza na émission bango bazoyoka biso pe tozoyoka voilà donc et vous allez bien parce que pour ça na bango ezala que étant to ça l'émission quand même baleka na émission directement direct ndé tozo sala boye et puis voilà ceux qui bako yamba ba téléphone na bango pour bazana milulu ezara facilité voilà donc tozobenga bandeko voilà tozobenga o tozobenga azali Boni Doudou Angel merci bozongi malamu en tout cas to mona ki biso toza en pleine émission toza na plateau na basala nzambe en tout cas toza vraiment émission eza costaud et puis plateau za ko yinda awa yango la ngana benga yo moko o meko talisa penza o ezali musala o yo poni par rapport à candidature tout ça on meka ko expliquer enfin que bango pe parce que bazana bango pe o ya pardon donc oui est-ce que tout de suite toza en pleine réunion biso pe toza en pleine émission chasi ko pe pardon Soko Bengi n'a repassé une charge de communication nanga. Voilà. Il va bien expliquer tout ça là. Dès qu'on Bengi on t'a parlé. Puisque nous avons présidé réunion. Ah d'accord, comme ça tout ça la boye. Tout ça la boye, comme ça biso to combination na suka to chité pena na émission. Comme ça to resala ngo prochaine fois oye ba déjà to benga kio to zio brisque limbisa penza ndengo zali na réunion. Voilà. Merci en tout cas ba courage et belé et puis voilà. Votez Maman Doudou. Votez Maman Doudou. Oh, comment papa? Oh, comment papa? C'est Maman Doudou. Tous à peine à passer Eli. Oui, passer Eli. Pour la pambola, on a ma démarche aux salana moussa. Le pas passer Eli. En tout cas, Nzamba pambola vraiment avec tout ce que vous faites. Comme ça, groupe Naramo Bimbabazo. Passer Eli Loba, groupe Nombaoka. Nabito pambolio vraiment, en tout cas pour la moussa la nyos, en fait que Nzamba assister on a nyos ko entreprendre. Ok. Comment papa? Nabiga voter Maman Doudou 100%. Pour voter. Oh, Azali grand musicien Mboka. Oh, groupe Ligement. Donc voilà, passer Eli chaîne P Azali ya média mais de faire solution India TV. Totinda kuna basa le mo ba gag to senga opesa ba tricot pour raconter la publicité.
Alors toza pe na ndeko Olivier na plateau awa ndeko Olivier ko loba nini? Bonjour maman, en tout cas bon vent, hein? Bon vent comme ça bossa malam pour mboke kende liboso, bon vent. Ok. D'accord. D'accord. Prochainement, on va participer à la binance. Biso continuer réunion. Biso pe to comme na suka, merci en tout cas botika la bien. En tout cas, merci. To bengani après na benga bino après. Après réunion bo benginga. Merci. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao. Je pense que non mboka na biso papa to comme ko zo quand même moi batu. To comme moi batu. Alors, même si nous prions Dieu, sache que non, Mboka ils en a besoin d'Abisso. Mboka ils en a besoin de Christ, ils en a besoin quand même que nous de soutenir rien. D'accord. Que moi Mboka par rapport à ndeko na epsi ndeko moko to sola ki na yena bimbo ndeko Martin Fayulu azan ndeko na biso. Na ndako kota za mutu ni tout ça, je ne vais pas entrer là-dedans mais loko on a yebi que non. Alors, na eloko ngana yebi ezanini peut-être azali na popularité. Tu sais la chance n'est pas au-dessus de la grâce. À cause de la peut-être la chance, ça vous en a battu belé. Mais le destin est plus fort que la chance. Effectivement. Alors, peut-être que notre destin, notre calendrier en Zambie, Zamba Lingaki, Fatia Zalawana. Peu importe, tout l'ingambo cannabiso, tout protégé yango. En tout cas, moi j'étais à Kinshasa. Prévenez que bon, j'ai quand même quelque chose que je suis en train de faire par la grâce de Dieu là-bas, mais na moni ndeke président Nabiso azo sala musala. Topé sa chance wana. Pendant 18 ans, tout le monde a payé bato mususu ba sala ya beauté. Topé sa chance wana. Bobanda kolela awa au nom